ebele babimi mboka bakozonga te po Congolais aussi l'espoir que mboka ne kobika mais mboka ekobika pe Congo ekobika kobikisa Afrique ebele bakokima mboka bakokende na bapeya poto ndeti bakende kozwa ebele bakozonga te. Combien de Congolais bakufi kuna? Est-ce que déjà vous lobeli yango? Parce que ba Congolais bakufi na Turquie na Syrie. Vous lobeli yango. Est-ce que ba obeta ata lisolo? Oui, en tant que bateau, tu perdre Congolais, est-ce que ah, lui le but perdre Congolais, ça la nini, bakufaka. Sabitumba parola mafuta telate, azarana kanda, assez sabitumba. Avancer makila bande konae. Papa wemba lobaka ne loko moko lobi matang ici la kambango epa ya bapaya, mais pas bakolo na ngote. Kolobi ba profession na boyebi ki boloba ki na RD5e présidence à la té. Matondo mingi. Wakala soto kozonga momuke na kamba ezalaki mutu azobela akia simbika atama ya nkamba azui lobiko. Mais le loi apparemment c'est comme si pouvoir puissance ezala la source. Pourquoi? Côté basambisaka fumukimbangu pa pétillant. OK. Tango bakatele pe na lukuta betaka likofi na mesa mir et pasuke fissure etikala. Mundela yaka abambi ba fissure wana so comme ka mukolo fumukimanga betaki likofi na tango ba yokuta fissure efungwa mina. Ba preuve est tangible. Est-ce que Congolais de 1923 3700 quota là famille ça na combien de bateaux? Parce que 3700 familles exportation fumukimbango po fumukimbango soka te na bala o mundela koya na bana bama ko balinga kite message oyo eyebana. Koko Palata 2018 na lobaka Kabila kosala passation du pouvoir to kobombe na poche to na salibanga na ebisi mundele na ebike bokoluka mais to kobomba lelo Kabila za mvinga ke na ndaku na ete na ibake akosala passation du pouvoir mais ça avant ba passation du pouvoir be mission ezali on a lobaka te milima bakoko na biso ezo ya ko informer biso ndenge programme mukile ezo kendela na corona na ko informer bango ke histoire à Lumumba ezalaka falsifié histoire Lumumba akufaka pona mwasi te akufaki pona mboka na ye mabele Afrika bo bino bosali ba film akendaki nzela Brazza ngana uti komona bag na ye toko kende na yo ezala ba site photo kende po eza histoire ya mboka. OK. Bag ya muta Lumumba kotakatisaka na maya kwangu na ba mituka oyo ekufaka na bamboka likolo na ba discours asalaka na bakenge bamboka likolo ti bakekange na Sankuru ba histoire eza vrai. Donc bango ba konsane histoire po muta kufa pona mwasi na ye soko ke na Gombe awa na cimetière ya Gombe batombo ezali na Kitambo batombo siko muta Lumumba kufa pona mwasi lelo lino ebima na Belgique. So tango baso bimisa programme ya lolenge nini mukile kokende lolenge nini mukile koya Congo bakoluka ngo na mwinda lobi otozoya bandeko baza na poto bandeko ba omona maseki tango tobisaka bango ba frontière ekokangama pona 2019 na isa bango ba frontière ekokangama. OK. Tango pe ekangami na ye na ebisi bango te bozala kimia to kokitisa température wana corona to kokita température boya boyi ba mundele bandeko fo boyi ba mundele ba piye mundele pamba te Moïse tanga zo bimisa bana Israël na bombo ebisaki bango ba piye Egypte ndo moni ba yibaka ba oro bakene ko sela monument bango ba piye mundele na nini baya na ba machine bo ezo senga jeunesse asala bino boza kote mundele azango boya na ba machine wana po Afrique o Congo bakolukango lokola mwinda pate bobelelaka déjà nzambe ya bakoko na bino bozanga kobelelaka fumukimbango te bino bayindo bososole fumukimbango na bisika boza bozalaka tema mwana Congo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bosomi tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia bato anguya. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandelo
Bonjour et salut à tous les abonnés de la chaîne Le Nazarien Télévision, partout où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes très heureux et très émus de nous retrouver encore en ce moment dans ces nouveaux numéros. C'est un réel plaisir pour nous. Il y a sous temps entre Bissonabino parce que le seul moyen, le seul canal où permet à Bissonabino to solo laka ensemble bino banda kuna bino et bisope na ba télévision au séquence besoin de la biso. Merci Nayo Mama Tiffany, la femme de l'Éternel, la princesse et la précieuse de l'Éternel. En tout cas, merci beaucoup maman pour ta confiance, ta fidélité et surtout namute mama lam ozalano envers biso. En tout cas, main de la main, le Nazarien toujours en avant. Nous sommes là avec quelqu'un que beaucoup les connaît. En tout cas, il est célèbre. Et belé ba yebiye parce que tous la chaîne où le belara kaka ba religion beaucoup découvrir ensemble ne tout beta masolo na Italie religion wana azali nani azali koko palata beaucoup découvrir bonjour moi mboka Allez, Yambaloya taba pascal bakokata. Yambaloya taba ministre bakokata. Eli, okay, toca rolando. Soca cima, soca cima. Contrôle le saco. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokata le sako siko kuna. Nalikina katela nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va, on y va. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga, tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi Lipal, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bona Nini. ebele babimi mboka bakozonga te po Congolais aussi l'espoir que mboka ne kobika mais mboka ekobika pe Congo ekobika kobikisa Afrique ebele bakokima mboka bakokende na bapeya poto ndeti bakende kozo ebele bakozonga te bakomona na te tomoni exemple lelo totala na Turquie soki Turquie na Syrie banda kwana nyonso te bukani combien de Congolais bakufi kuna est-ce que déjà vous lobeli yango so ba Congolais bakufi na Turquie na Syrie bolobeli yango est-ce que baobeta ata lisolo oui en tant que bato toyebi ke to perdre bato ba Congolais bakufaka est-ce que lui lobi to perdre ba Congolais basalaka nini bakufaka sikoyo bango moko na français balobi on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins est na biso lelo plus de 20 ans agression à Rwanda na RD Congo balobi na français on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins mais chaque jour baba réseau to yoza jeunesse congolaise oza médiate tamusaka pe caméra na chaque pokota là chaque groupe d'hommes na ville à Kinshasa ndenge baba réseau tonda bazala bango na ambiance est-ce que mais yo saka pe pona au compatir na baninga saka yo fait rater parce que guerre na nuit si la raté zali kaka ça on fait rater soda na kata bitumba pakola mafuta telate azaka na kanda asilisa bitumba avant je makila bandeko na ye
Papa Wemba lobaka neloko moko alobi matanga esila kambango epai ya bapaya mais pas bakolo nango te. Ngana otala ya kimpa o bango batumba na moto na mwana si mwana mukongo. Nanu batie ne bonga na ete. Fumu Kimbangu 30 ans na boloko batie na ibonga na ete le père de l'indépendance. Mbuta Lumumba, Mouze Kabila, Kwame Nkrumah, Haïlé Selassie, Jomo Kenyatta, Thomas Sankara, Mbuta Sankara, Mbuta Kadhafi, Samora Machel, bato bango babomaka. Nanu bazubo sous valeur na bango te. Ba martyr il y a 4 janvier 59, le martyr de l'indépendance, jeunesse mtabundaka. Et ça a valeur lelo na mboka. Et ça a histoire. Ni loko lobi ba prophétie wana boyebi ki bolobaki na RD 5e président salate. Matondo mingi. Mais tu comme na 4e président. Tozaka na 4 présidents. Tozana 5 na Musuni, 4 na Molimo. Na ndenge ni expliquer nan. Bokonzela ni 4 langues nationales. Tozana Kikongo, Lingala, Kiswahili, Chiluba. Bokonze bani na Bakongo Mbuta Kasavubu. Elongwe na Bakongo Mbuta Kasavubu e na Bangala Mbuta Mobutu. Lingala. Toye 3e pouvoir ya Bashwahili Mouze Kabila. Babomie nde Kabila mwana sali kaka intérim à Bashwahili. Apesi 4e langue nationale de l'autre za Mbuta Chilombo. Mais l'explication ya professionnel ezala bongo te baba. Te bokonzela ni 4 langues nationales. Yango to loboba ye 4e président l'explication na bino. Ezala boyete ya ba langue nationale ezala ke 5e président na RDC ozala te mais to comme na 5e bien ki bino bomoni ke simbité nde bolibo transformer ngo. Te koloba esimbi te eza mwa pasi mpona bino pamba te prophétie ebundisami na balolenge nyonso. Soki kutu mutu abundaki ye moko Fumu Kimbangu ti lelo message neza te ebongo prophétie na ye bakolinga bakonsidera ngo siko yango na otuno bona eza ya Fumu Kimbangu bia papa na bia Fumu Kimbangu ndatikaki makambo wana nyonso tu. Okay. Mukusu aza kaka mokobi musala ya message oyo Fumu Kimbangu ayaki nango. Kotala malamu ndongo lobi par rapport à ba grandeur ozo bimisa pona Fumu Kimbangu ezo lakisa vraiment que aza mutu munene faut na mboka na msuto considérer. Maintenant kotala sur le plan comparaison to monaki papa utaki mboka ya bapaya ya ki considération o bayambaki mais journée moko te ba même jour o ya te ya ka férié et payé mais jour o même Fumu Kimbangu akufa eyebanite et ça la bilondeni matondo mingi eza lokola mwana oyo azobunda tata na ye azobunda na banguna mwana fala ya bunda na banguna ya tomboli makola tata ne tata na kweya po banguna basala nini babetiko mwana wana kozala mwana lipamboli to pe mwana ya libabe parlo lingolo bani tata zobunda na banguna akoti na ndako azwi munduki abima bunda na banguna bana bazwa nzela moko na banguna tata tika to abeta poso kwa tiki banguna bazopusa na bakoboma nani tata yango tata lobi aza mukongo lokola eza ya sika mama paza ya sika obota bana mususu pamba te ezali soni ya komona ete gouvernement congolais ba accueillir pape oyo azali patron ya religion coloniale oyo eteka bakoko na tipo oyo ekata bato maboko oyo ememela biso classe oyo ya basubordonné oyo lelo bakokoka kokamba mboka te mpo badiplome nyonso baza nango eza ya katolike baministre badiplome baza nango ya katolike soki babali mabala na bango esalamaka na l'air d'âme bafeti na bango esalamaka na l'air d'âme na catholique ti lelo siko est-ce que milimo bakoko na biso catholique akataka maboko kote ezali na mokila mopo milimo ekufaka te bakundaka nzoto cimetière bakundaka nzoto ya bato ezali mais oyo bakundaka milimo ya bato ezalaka te po milimo ekufa te milimo ekufaka te siko milimo bakoko na biso bamoni ke bino bosute po baprive biso 3 jours mais baboyi korespecte le 6 avril mokonzi mboka lobaka le 6 avril ya mpona Fumu Kimbangu ezala journée payée chômé payé est-ce que bafutaka bato donc bino bo négliger Fumu Kimbangu ya ko accueillir pape 3 jours ya kokanga jeunesse oyo azangane musala na nzala likolo ya mutu moko pa yeboye solution pe ezwami te message clé pona biso pona peuple congolais message ya kimia asengaki bolimbisi te na makambo bango basala message ya kimia ndenge nini ya yebi mukolo ya yaka awa agression na Rwanda na est salama rebelle ya kota boma batu siko pona bino message nini ofalaki pape aya nango o engaka ya peze bino engaka sepelisa bino esengaki pape asenga bolimbisi na makambo basala palo ba vérité za bible na ye asima nzela sani akene nango mais atetembe pamba te na ebisaka ye avant annonce na liboso avant atambo na vélo wana émission za so babeti koko palata na YouTube omona émission na ebisaka pape
ese na oya tina chambre no kotolalaka pona ebisaka e makamu Pape Jean-Paul II amonaka pe na ebisaki makamu Benoît XVI démissionnaka pona libération culture africaine pe kobalisa basi na basi na tunaka e na ebisi François olalaka wapi na kati ya Vatican na zoya na fumukimbangu na chambre no toyelo mpepi après 3 jours annonce yaka papa bukani atamu démission ezali ngetalaka ngai te nga komona nga koko palata molobela bayindo toza déterminé soko moni mwana soso afimi nzungu mama naza na se omoni mutu asoso omoni soso pamba te mutu wana ezalaki ya pamba te ezalaki na nzoto nango koko palata yeyo okay. Botala bemission bokota na YouTube betaka koko palata bokotala makambo na yalubaka na monde yango tozali toza déterminé pour makila ba koko na biso zolela ezo déranger biso chaque temps ya ko annoncer na bandeko na biso botala makambo basalaka biso. Mais pourquoi Namboka na biso bien que lobi qui place yeso botama bitupesa ngate mais na terme ya comparaison et développement bango bazali kolo mais pourquoi biso place o mokonzi botama place oyo fumu kimbangu azalo kola sauveur azalo kola pona biso tokolo bandinga explication na yo kaza prophète pona biso ya ki Jésus nzamba tinda ki pona biso pourquoi souffrance zo cause c'est na ko continuer mais ba dirigeant na biso bazo salela politique coloniale o ezana ba intérêt ya peuple congolais te onyo kwa matendengeni pa mateba bisa biso na constitution congolais article nino elobelaka droit ya jeunesse congolaise to elobelaka peuple congolais ezana ngote pa mateba bengi bango ba parlementaire eza deux verbes piégés parler et mentir mentir ezani eza mutu akosa est-ce que bakina kolobela biso te eza politique ya diviser pour mieux régner conquérir pour faire d'elle le plus puissant du monde bango bana na bango bakendaka ba poto chaque samedi ba piaka bango mbonga ba weekend bongo biso babola nana kopesa tata nanu kuta za na musala te parce que mbongo weekend akopesa yango moni bana bango bakotaka ba alimentation biso gambela couper déjà mundela lataki atiki na salité yokezwa kaka olata bakozwa bana bango baketanga na poto me bakoya pe na mboka wa babizengi ata tonga pe bango bake kote mundela ngo azalaka bazoya wa bana pe boya donc n'ébite Koko palata vous sentez vraiment peuple congolais et biso toza banyamate ba considérer biso lokola insecte tant monsieur ozomona makambo eza bango na ba dirigeant na biso na ba européen ba considérer biso toza insecte pamba te yango moni bayaka na insecticide ba pomper biso to kofi ba komboli bake po bana tina na biso te mundela tiki na charte de l'impérialisme oyo ba diriger la Afrique ba article ezali balobi nini. Là où dépasse nos intérêts, on ne parle pas de génocide ni de massacres, même si les nombres de victimes sont très importants. Attends, tu fais 4000 hommes, barolobaka mi balapamba. Po bana tina na binote. Mama Africa, eza pasi po oyebite système nino munele a coloniser la kanango Afrique. Pe ba dirigeant na biso po benga bango ba marionnette, bana popi na bango. C'est quoi pour na yo message nous ko transmettre na ba konzi na biso pour que peut-être ko sunga na développement ya mboka na biso o bako sala pour que mboka développer matondo mingi fo bazonga nanu batu bamiyeba baza banani to uti wapi to komi wapi tozo kende wapi otile lo bazaka ko s'adhérer na ba religion coloniale mboka osimba na wote OK bazo ko s'adhérer na politique coloniale mboka esimba te na science coloniale mboka ko simba te donc tous les trois programmes esala ka kemuta développer nous sommes tous étrangers c'est que to développer na nous c'est surtout titre longue na mamba république selon blonde bolobé ke tikezo na royaume même kolo makamufa ya sisa msala pamba te papa ye awa babimisi misolo ebele hein mais yebisa est-ce que le gouvernement congolais passe la concession lokola mama poto soki tu as 26 communes na 26 communes batongi ata boulangerie kaka ya mapa oyo ezokotisa mbongo jeunesse azosala ozo msala ekota mbongo na est-ce que jeunesse azanga msala mais mapa wana po ya farine nango oboyi mundele lelo ata na bikedi na biso na manioko to kosala farine ezaka lolenge ya kobalola kosala lelo ba pays africain ba komosala mapa na bino po blé komona na te na zebiso blé wana bino bokumisaka blé komona na te lobi nzalezo na mukili soki pa na bango babimisaki prophétie à cet état de malheur na cet état de bonheur koko palata na be mission na zolo bana ba CCTV na zebisa mbutachilo mokonza mboka zwa makambo sérieux monde ezo na nzala tozokene na programme oyo bokomona kokauka kuna na Europe tina ba Amérique soso toloni te tobokoli te tokoliana
lokola déjà balia totomona M23 azolamba dia congolais na nzungu po biso dia balamba kabito dia ba repas eza lelo te munela azoboma azokanga batu tokene boumbu soko ke na mwanda na banana ya na bemission msufu tokene na Congo central omona makambo eza kuna nzungu munene na ba chaîne mundela za ekolamba bandeko na biso azopesa bandeko bazokene na ba masuwa na boumbu na ba Amerique azebisa bango misuni ya banyama nzoka misuni na biso moko yo déjà ka ba noir américain ba se soucier en Afrique mundela ke kuna ibisi bango biso batotikala batoteka bango ese biso bato yango catholique pape omoni siko danger o Vatican kozwa ke kobukana omoni séisme o esalami kuna na Turquie na Syrie e ya tina soki nga na kosibino yozela wana message est adressé ba pede ba kobimande kuna na kata Vatican bozela boko finana ne na mabanga obotongela Vatican soki ata libanga moko ya Congo eza na kata Vatican bobongamaka soki tongama kaka ata na libele moko ya Congo eza na kata Vatican bobonga pour les messages ils a directement lancé na ye moko pape bandeko bayindo baza kuna to benga ngo lokola prophétie eza prophétie na eza be mission eza be kontu na kante mukolo mona bota maka aliaka fufumbala moko te babandake na libele ya peto mai ya peto malemi très bien prophétie ko sala déjà ya fumu kimbango lelo toza ezokokisa mobobi mbula lobango neti nini nyonso ezosalama na monde na ndenge gouvernement congolais mayele komi na suka po mayele komi na suka bokoka kokamba te me botangi ba classe bozana ba titre scolaire c'est que ba titre ngo donc eza lokola entraîneur ndenge mutala biso tata mbungu alobi ke gouvernement congolais zonyo la mboka so mais gouvernement congolais nyonso to bazana ba diplôme catholique pesa bango entraîneur ayebisi ba joueur boyebi ko beta te boza ba footeur nana teki bango na classement yete nana saisa bango entraînement yete yango na yebisa ki yo mabala na bango esala maka na catholique nyonso esala maka kuna mais na tango akala so tokozonga mo mke na kamba ezalaki mutu azobela akia simbika atama ya nkamba azui lobiko mais lelo apparemment c'est comme si pouvoir puissance ezala la source pourquoi mais bokomisa yango Jérusalem bokomisa nkamba Jérusalem ndenge lelo mona ko banda c'est Paris mais tuna na kati ya Paris bakomisa yango banda lungwa soki bakolinga basiti nyonso to fumukimbango atelema mundela yaki abomaki ba-archive soko ke na mbanza ngungu côté basambisaka fumukimbango pa pétillon tango bakatele pe na lukuta betaka likofi na mesa mire epasuke fissure etikala mundela yaka abambi ba fissure wana so comme ka mukolo fumukimbango abetaki likofi na tango baoya kuta fissure efungwami na ba preuve eza tangible mundela lingaki aboma histoire donc exportation pour Mukimbangu en 1921, Mundela Boma 3700 familles congolaises. Est-ce que congolais de 1921 3700 kotala familles en a combien de bateaux? Parce que 3700 familles exportation pour Mukimbangu. Pour Mukimbangu soka te ina bala oh Mundela koya na bana bama ko balinga kite message oyo bana. Est-ce que c'est 3700 familles? Et c'est catholique a bien monté que bango boma bateau. Un message à Fumukimbangu. Parce que abino bolo bato zonga place to wuta pour que mboke développer kabila to mona ki na tango kabila akenda même kamba a tombola ki même kombo ya Kimbangu to moni yango pena na fachi siko to zonga koma matondo batomboli mais basaleli yango te yango na biso tango batombola ka bazong sa bango ya lokwa recours po ba robundisa OK po kabila babundisa po ngana ibisaka bino professeur zali babeta koko palata 2018 na lobaka kabila ko sala passation du pouvoir to kobombe na poche to na salibanga na ebisi mundele na ebike bokoluka mais to kobomba lelo kabila za envie ngake na ndaku na ete na ibake akosala passation du pouvoir mais ça avant ba passation du pouvoir be mission ezali on a lobaka te milima bakoko na biso ezoya ko informer biso ndenge programme mukili ezokendela 2019 na ye na ebisi Mbuta Chilombo eza na Feza TV RDC Koko Palata 2019 au mon émission. Na bisaka mutachi, na bisaka pe tata bokechu ndeko nanga bokechu. Ayebi ke o Koko Palata, ayebi azongisaka makambo nga na bisaka ye. Na yebisa papa monatemi. Na yebisaka mundele ke na yeko beta yo ba malade ezaka na décembre 2019. Na ke voyage 2019 2020 janvier février na uti komona baga Mbuta Lumumba na mboka na bandunduke akendaka filme basalaka ezalaka lukuta ngana koti Kinshasa le 8 mars 2020 après 2 jours ba frontière ekangami coronavirus
OK. Ngana kota Kinshasa na corona na eko informer bango que histoire à Lumumba ezalaka falsifié, histoire à Lumumba akufaka pona mwasi te, akufaki pona mboka na ye mabele Afrika. Bo bino bosali ba film akendaki nzela Brazza. Ngana uti komona bag na ye. Toko kende na yo ezala ba site photo kende, po eza histoire ya mboka. OK. Baga muta Lumumba kotaka tisaka na maya kwangu. Na ba mituka oyo ekufaka na bamboka likolo na ba discours asalaka na bakenge bamboka likolo ti bakekanye na Sankuru. Ba histoire eza vrai. Donc bango ba kosana histoire po muta kufa pona mwasi na ye soko ke na Gombe awa na cimetière ya Gombe ba tombo ezali na Kitambo ba tombo soko muta Lumumba kufa pona mwasi lelo lino ebima na Belgique. Mais nga déjà na nosaka bango 2020 message ya muta Lumumba. Après combien des années mundela ye kopesa lino na Lumumba. Mais nga dana loba makambo 2020 message ezali ba histoire eza siko na minute o to kanga na minute o ko za lokola prophétie o ko salama tout à part au PC ya séisme o ko beta na Vatican o to ko kanga na minute oyo tozana mars 2023 bandeko ba Hollanda ba okanga date o to na mars le 2 mars 2023 o za lokola prophétie o ko pala tazo pesa o to ko landela so to landela pete so ke salami to se référer mutaloba ngo ko palata e ko za ni na minute matondo mingi omoni mwana atuna kaliaka nyamekila te. Okay. Omoni mukila molimo na biso tango bazobimisa programme ya lolenge nini mukile kokende lolenge nini mukile koya Kongo bakoluka ngo na mwinda lobi otozoya bandeko baza na poto bandeko baomona maseki tango tobisaka bango ba frontière ekokangama pona 2019 na isa bango ba frontière ekokangama. Okay. Tango pe ekangami na ye na ebisi bango te bozala kimia to kokitisa température wana corona to kokita température boya boyiba mundele bandeko fo boyiba mundele ba piye mundele pamba te Moïse tanga zo bimisa bana Israël na bombo ebisaki bango ba piye Egypte ndo moni bayibaka ba oro bakene ko sela monument bango ba piye mundele na nini baya na ba machine bo ezo senga jeunesse asala bino boza kote mundele azango boya na ba machine wana po Afrique o Congo bakolukango lokola mwinda lobi lokola mundela ko betama ekosenga bandeko ba indo baza kuna bakosenga basani bazonga Afrique sko awa soki toloni te tobokoli te donc mukonza mboka ye bayango ke tolona tobokola mukilezo ya na nzala lokola mukilezo ya na nzala faut prévoir mboka jeunesse aye ba kolona kobokola to ba misala ya kosala poto batela mboka pe mabele na biso. OK. Soki to bateli mabele te ko mboka oyo eza le seul cadeau tata mokela pesa ki biso bomengo oyo ezalaka biso fo biso moko to gérer yango lobi otozoya Europe ekozala exterminer bokomona bamboka ba Amérique wana bokomona pasi ekomata oyo tozokende lobi oyo tozokende bandeko boza kuna boyeba yango koko palata ye baoyo baza na chance bazwi libaku to bazwi libaku ya komona ya koyoka koko palata lelo eza esengo mingi bokabola message oyo pa bandeko bayindo bobongama mabele wana ekobeta mananu kutu bomoni te makambo bozomona bamoto kopela baséisme ezoya Europe ebongama makambo ezoya donc milimo bakoko na biso ete donc tookende na bino tina suka bandeko bayindo bobongama deja bomoni koya na Afrique te Congo to tonga mboka na biso mabele na biso ba négliger biso pa na bango botala ba vio bino bomenaka kuna lolenge basalaka loposo moyindo tozonga na Afrique na biso to batela yango frappe ezoya ba maladie ekomata lisusu ba maladie obomonaki ya mundele ba corona wana eza muke ezoya tango ekoya soki bino bo prévoir te bobelelaka deja nzambe ya bakoko na bino bozanga kobelelaka fumukimbangu te bino bayindo bososole fumukimbangu na bisika boza bozalaka pe na makanisi ya kobengaka biso tosololaka tolakisaka bino balosambo nini oyo bino bokosala bino bato boza kuna na badanger ezoya. OK. Tata mokeli balongo bakoko babatela baebanso oyo basungaka balandaka message ya fumukimbangu na bosolo balandaka pasi oyo batumbela ya Kipamvita Mbuta Lumumba Kwame Kuma Haile Selassie Jomo Kenyatta Nengwa Bernice Nengwa Mafuta Nengwa Gotime Nengwa Makena Samba balongo na biso nyonso Kaka Lwila Tchaku Nevunda Yavita Nkanga Mbuta Machua Mbuta Lumumba Muze Kabila tala siko ba personne bango baboma o bazalaki célèbre ibongo siko ba bazali bayebanaki te
Merci beaucoup en tout cas comme vraiment na suka ya émission na biso to yambaki bongo wapinde ndeko azali na kombo ya Coco Palata o azali molobeli to pe molakisi ya bayindo nyonso to yeba kozonga esika to uta na ebite soki mot de la fin ko za na mo pousser rapidement parce que to comme déjà na suka ou peut s'appeler numéro na pour que bato ba Holanda ba ko contacter ba yeba ba ko zo akayo ndenge ni matondo mingi topesa nano numéro bongo toloba yasuka baza nzembo ya lokumu na lingala. D'accord. Ba ndeko baza na posa ya kobenga biso toza na plus 243 82 97 54 976 plus 243 82 97 54 976 nde maloba na biso ya suka mbote mingi na baebanso Koko Masamba Fumukusu kia muzala mpanda na Ngola banganga ngunza bangunza baindo banso pe mama Afrika ndengwa makenda nsamba elongo na bambasi bana nyonso libota kimia tata mokeleza la nabino nde maloba na biso ya suka ezali telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bosomi tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia bato nguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba nzembwa lokumu ya binwa bosangani na lolendo kumisa bendele nayo ya tina ya bosomi Kongo epambwa makongo ya bakoko Kongo mboka Kongo elingama Kongo tokotondisa yango pe tokobatela monene na yango mokolo mwatuku misato na sanza ya motoba mokolo mwa moi mwa kimia mokolo mwa lokumu zala ndenzengeneke mokolo mwa lokumu pe andai ya bosomi tokotikela bakitani na biso ona libela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était là Coco Palata qui a chanté pour nous l'hymne national en lingala. En tout cas, c'est très intéressant. Il y a côté là-bas valeur, il y a boyé, oh peut-être ils la reconnaître. En tout cas, ça nous fait vraiment très mal. Numéro en tout cas contactez-nous, surtout n'oubliez pas de liker nos vidéos, n'oubliez pas de les partager, de les aimer, de commenter vos suggestions, vos critiques et aussi pour que tout ça la toujours avec performance, avec professionnalisme. Merci beaucoup. Derrière la caméra c'était là Gédéon, moi je l'appelle souvent bras d'or parce que yende mutabimisi biso ba image ya kitoko obola na biso na banda kuna bino. En tout cas merci beaucoup à toi Gédéon en tout cas et à toute l'équipe technique. Il y a le Nazarien Télévision, là je vois Maman Tiffany, servante de l'Éternel. Merci beaucoup vraiment à toi, nous sommes là toujours ensemble. Merci, on se retrouve très prochainement, au revoir. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko kuma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi